Mbote bandeko balandi ya emission munoko mubange lumbaka solo kasi ebimisaka makambo ya malamu na ye lisusu lelo awa pona ko pesa lisusu mwa lisolo oyo eza lisolo moko ya mutuya quand même. Bandeko na pesi mbote bongo na bino nyonso bolandaka nga bandakala bolandaka nga nzamba pambola bino pe mutu botinda ke emission pa bato mosusu pe bino pe mutu bobengaka en tout cas mbote na bino mingi nzamba pambola bino mbote mingi na ya museka mbote mingi na papa botembe mbote mingi na mabi pendu mama pembele mbote na mama mabele mbote na bana na ngai Majuli Ornella bakoko na ngai nyonso mbote na bino na lobi boye lelo emission na biso oyo ekozala na ebite soki makanisi yango euta wapi toyoka nanu likambo oyo bandeko natiki nano momango na maboko ya Nzambe ndenge ezala kaka yende Alpha yende Emmanuel yende Omega. Bandeko balandi ya emission bautaki kobenga ngai na mwana moko ya mwasi nga na kobenga ye mwana bamusu bauti kobenge pe mama to yaya. Alors ndeko mwasi azali bongo na Kinshasa. Ndeko mwasi aza na Kinshasa alobi que vraiment abengi parce que asengaki numéro nanga pona likambo ko salamaki na libota na bango. Likambo wana ezali nini? Mwana mwasi alobi biso tosambelaka na biso na église ya Réveil Songolo Pakala na kodi kotanga kombo te. OK. Ngape na kolinga te otanga kombo. Siko na église wana tokendeke na biso nkolo mususu camarade ya mama ayeko benga mama. Alobi epai na bango prophète moko akoya. Prophète wana en tout cas alobaka makambo nyonso yo mutu aza nango. Abombaka te donc bakoma kobenga italatala. Na bato bayebi prophète wana. Nde mama na biso akendeki. Tant mama na biso akei premier jour basambeli basengi bango soki mutu aza na likambo apesa moi quelque chose pour lobi prophète akoya aloba makambo. Mama pe apesi moi enveloppe mama azalaki na ba problème na ye pe. Siko mama tango apesi enveloppe akepe koyebisa camarade na ye mosusu abi yo pe ozaka kana konionga me ngai balakisi nga prophète moko azoya na église Songolo Pakala ba invité ye mais namoni vraiment que azali malamu nde abingi pe moninga baye kokeni moninga na pe andimi na ye tango bakomi kuna moninga oyo bamemi sima ye vraiment azani mutu penza ya kokendeke ba losambo te ya ba réveil ya kendeke nete mais lokwa moninga abengi ye bakende alobi mbalo oyo ngai pe na meka nde baye kokende donc bandaki vendredi samedi bakei bango mibali tango bakei kuna babondeli basali ko bakwaki kosala na ngonga moko boye prophète abandi kobenga batu. Prophète abandi kobenga batu na liboso soka bengi yo ayebisi yo makambo eza boye OK. Kobenga wana azobenga batu sima ye kobenga mama wana abengi mama na biso. Tango abengi mama na biso atelemi alobi oyo pe aza pembeni na ye pe atelemi. Nde mama na biso akendeki kozwa pe ye pe atelemi. Bango mibale batelemi. Prophète alobi boye bino mibale bokendeki esika moko. Esika wana makambo bino bokendeki kosala eza makambo ya malamu te. Yango wana ndenge bozali wana bino mibale esengeli botubela makambo bino bokendeki kosala. So botubeli yango te bokokufa. Mama na ngai na mama o mususu batalani bango mibali. Tokendeki sika moko esika nini tokendeki. Bakomi kotala na bango mibale batu nyonso baza komona.
Ok, prophète albi bozonga boke no fanda ale bandeli a continuer na yepe kolobela batu mosusu. Ba mama oyo mibale place bafandi doki mama na ngana muninga na ye esika bafandaki bazali susu malamu te. Po soki balobi na yo ke okende kosala likambo. Likambo na kozala nini? Soit bokende koloka, soit bokotaki ndako nganga. Soit bokende koyiba, soit bobomaki aya makambo ndenge wana sikoyo. Bakomi sikoyo komi kanisa bango mibale mutu akotuna muninga azate. Tangu basilisi losambo wana basilisi séminaire wana sili bango mibale tangu babimi babandi kotalana. Ebandi na kotalana o mususu atuni camarade ya mama tuni ndeko. Obenga inga pona makambo aboye ngana yo tokende place nini? Ye palbite ngana benga ki opo makambo nzambe balobi na biso soko yoki obengi pe muninga. Mengai kolobake tokende place ni biso mibale tokende na esika moko te. Esika moko tokende ke peut-être le mai kanga makawa na Kinshasa tokende msu tobenga tokende kozwa mai butu. Nde esika tokende ke tokende pe zandu tokende ba tokende soma fufu yaki na kote boye tokende kosoma fufu na biso. Wana ezali kambo mosusu. Mais oyo prophète wana lobeli en tout cas eza yangoti. Ngana comprendre yangoti. Alors mama na biso alati souci. Aliboso ayebi ke ye mutu amemi muninga kuna. Ya mibale balobi ke bango bakota esika moko boye bakende esika moko boye makambo basala soki balobi yango te bakukufa. Mama na biso tango akomi na ndaku ko uta kilo sambo mama na biso azalaki malamu te. Mama na biso azalaki malamu te tozalaka na papa te. Donc papa kufa kala. Mama komi na ndaku totuna mama likambo mama komi malili oya malili. Mais mama likambo nini epa yoke yi makambo nini eleki kuna. Mama akomi malili. Soto misei na biso tolambi biloko na biso tolambi mafufu na biso apokwa. Mama e biso tolambi fufu biloko yango wana. Mama ameki kolia me ezo simba te. Biso nyonso pe tokomi kotalana yango likambo nini yango ekoyeli mama makambo nini yango ake koyoka. Fanda mama alali na butu tolali. Tongo etani tobenga mama zoko akola mukala betu te. Mama sali AVC. Mama sali AVC. Tomitungisi parce que ya kende kinde église. Tango azongi azali susu ne sengote. Mama akomi na AVC tomemi mama na hôpital tout baswanye mama me ndenge zali wana mama azabiente. Mama azabiente. Sikoyo muninga oba kende kinaye tango ayoki sangu ke mama na biso aza malamu te nde aye kotala biso. Tango aye kotala biso abi makambo nini oyo ezwi mama na bino boye. Biso pe tolobi te ndenge mama kaka zonga kilobi azalaki ne sengote. Azalaki ne sengote no azalaki ne sengote kolia aliaki malamu te mama azalaki susi. Mama oyo mama na bango akene ko benga lobi no. En tout cas ngai ndenge naza boye nayebi te. Esika oyo mama na bino abenga kinga bazali ko telemisa batu. Balobaka na batu makambo basala. Mbala moko batelemisi mama na bino. Tango batelemisi mama na bino batelemisi pe na ngai. Balobi na biso mibale tokende ke sika moko songolo pakala. Esengeli totubela wana. Soki totubeli te tokokufa. Eloko nga na yebi yango wana. En tout cas bana nga nazongaki na susi na ndako. Ngai nazongaki na susi na ndako na mituni. Est-ce que mama na bino ayokaki nga na sango po ya kozwanga ba ya kotelemisa nga ndenge wana miso abatu? Est-ce que mama na bino akendeki na mutu mususu place mususu baka kosala confusion ke ezali ngai likambo wana na comprendre yango te? Me ngai tango nazongaki na ndako nayebisaki bana na nga nabi
ba église yango batu bazokende ezala kaka boye tala ndenge bakakoloba nga na yebi eloko te na kota place te tokende pe sika moko te na mama songolo po tokende koluka to likambo boye tosala likambo moko en tout cas kaka pompi na biso tokende kenzela moko to tokei kosomba fufu na biso tokei na biso matadi kibala kosomba babiloko ya talu muke me akoloba ke tokoti ndaku to toke koyiba to tobomi na yebi yango te yango wana pasi oyo mama na bino asui eza yango parce que ngai pe nazalaki na shock ya makasi metangu na zongi na ndaku na lobi na yebisi pe oyo ngai bana na bitale pai na wuti makambu eleki kuna bana balobi na nga mama ko kende susu place ya ndenge wana te donc eloko nga na yebi yango wana bandeko mwana ya yebisi ngai mama sikona makambo aboye tokoki koloba nini bandeko Bible zoloba na biso concernant ba faux prophètes. En tout cas soto landi Bible mingi totangaka tomonaka mingi ba faux docteur na ba faux prophète ba pasteur kutu balobama mingi te kuna ke baza mabe mais lelo otozoloba mutu po salela nzambe ifo loba ke na sa prophète nde batu baye bandeko ba bolingo eza mawa siko mamoyo akei kozwa likama nesika wana batu oyo bazalaki wana bamonaki ba o bayebi bakoloba nini mama wana balobaki na ye ifale atatola ifale yambola soka yambolite akokufa yango na mama wana komi na AVC est-ce que ça ya solo bandeko tokanisa malamu émission oyo ezalaka te ke ngande mnaleki batu na mayele meto mekananu kokanisa mama o bakendeki na ye alobi kaka na babatadi kibala nde bakendeki kaka na bamai na bango butu okende kotoka mai butu mais esika penzo alobi ke basali boyo na boye mama oyo aza atana idete sikoyo tokoloba nini bandeko soki tozongi na kati ya Biblia est-ce que Yesu azali kotelemisa mutu alobi oza ndoki oza boyo na boye tomona kaka na Bible tomoni na acte tomoni ndenge nzambe Yesu akutani na Saul oyo akomaki Paul na Saul pardon oyo akomaki Paul mais là akutani na nzela alobi pourquoi me persécutes-tu pourquoi ozosala nga mabe pourquoi ozonyokola ngai ya alobi nani wana Seigneur bandeko baokuto bazalaki na Biblia lobi bamonaki te bayokaki bandeko nanga Yesu oyo atika ayana mokili opo na biso oyo alakisa biso nzela alobi yende modèle na biso tokolanda biloko atikala kosala te lelo ezosala ba oyo pe balandelaka Yesu lokola ba Polo ba Pierre bango nyonso wana totikali koyoka te balobake yo ozali ndoki Yesu azalaki kotelemisa bakoka Yesu azalaki kobikisa babeli azalaki kolobaka kondima na yo ebikisi yo masumu na yo elimbisami me masumu wana kotanga te yokene koyiba yokene kosala kobo yokene kosala bona boto yoka te me lelo ba prophète ba sauter mayele ya Yesu ba sauter bonzambe ya Yesu ba sauter koyeba ya Yesu connaissance Yesu asala ngo ya bango siko yeleki mais eza pe koboma mutu selonga peut-être selon yo eza bongo te selonga eza koboma mutu kanisa devant batu nyonso batelemisi yo batu a quartier bazali wana bandeko pe bakoti kozala wana batelemisi yo surtout sikoyo batu bakoma kokanga ba photo lokola batelemisi ebo seke azandoki lokola basali ebo seke yakota bakisi omoni boy na boy bona sango na yo epanzani na ndenge ya mabe mama oyo shoka kendeki kozwazweli yango wapi na église shoka ke kozwela yango wapi na prophétie songolo pakala oyo bimaki kuna bandeko tokanisa bien nani apesi mama oyo AVC yake ne ko luka lobiko
akende koluka balobela ye ntango mosusu likambo moko boye oyo ndenge balobaki prophète ntango mosusu akolobela ye ke lobi okozwa eloko boye okozala songolo pakala me tala oyo eke kokweyela ye eza propre te eza propre te oyo Yesu asala te pourquoi bino boza kosala yango bino pe surtout ba mama po soko olingi kaka oyinana na mama natangaki tata moko atiaki alobi soko olingi mama ayina yo pekisa ye nzela ya baprofete wana mama koyina yo tala makambo Nzambe alobi boteya bango sango malamu bango nyonso bakoma badisiple na ngai eske toyebaka ntina ya disciple okomaki nanu disciple te me mikomi si prophète prophétesse mokili eza ya koningana mikolo mpona baprofetesi na baprofete te siko na miso ya Nzambe ndenge ezali boye prophète oyo prophétiser devant bato nyonso ezali te formule oyo Nzambe apesaki biso yo sote Nzambe okokotia oyo yo formule yo muto monaka malamu siko mama azongi na ndako mama ake kosala AVC soki pe abengaki muninga te bakende muninga wana zongi pe asololi na bana na ye makambo balobi na azana mwa courage elingaki yebana te ke mama makambo ezoboma yeza makambo o bake kolobela ye kuna mesiko nani ndoki prophète to prophétesse ozandoki prophétesse to prophète ozandoki yonde mutobomi mama oyo yonde mutopesi AVC wana poto kokani te mutu biso azaka makasi te ayoki likambo boy siko ye mutu amemaki muninga na ndenge malamu me yene mutu bayeko tumbeka bakata likambo bandeko likambo na bayeko tumba oli batumba ye moko batumbila muninga mama yakomi lokola na makambo ebele na mutu na motema na ngambu mususu alobi ngambu tunamemi muninga siko muninga kuna babimisi biso ke biso siko nde batu mabe balakisi bango ke biso mibale Nzambe alakisi ke biso mbale toza mabe muninga wana sikoyo akoloba nini ngambu tunamemi ene sika oyo bake kolobele makambo ndenge wana makambo tosala te donc ngande nazali awa naluki makambo na muninga na libota na ye po baye ko bimise na miso bato batelemisi na miso bato eza soni na memi muninga ke kosambwa na memi muninga ngai pe na sambwe bandeko balingami liloba na Nzambe yango nde mutu ezali profesi ya solo liloba ya Nzambe oyo nyonso ekomi mutu nyonso posalela Nzambe il faut zala prophète eza yango te so tolandi na kati ya Biblia na sina lobela likambo totali ba prophète ndenge nini bazalaki kotambolela tokomona ke non bwana bazali koloba ba profesi ya solo oyo Nzambe azali koloba na minoko na bango melelo oyo mutu nyonso meme ndoto kaka na loti ndoto le na loti ndoto wana pona ngai ekokisami eza bongo bale kona zi exemple na moni papa moko aloba deja likambo na moni papa moko ya mundele na ndoto na ye batiaki soki eza komedi soki eza nini alotaki ke akei quelque part pona ko bisoulager atala pembeni boye portefeuille mbongo lokoti portefeuille fungola boye ebela mbongo papa ya sepeli nzoka nda zalaki na mbeto ala mukaboye asali makambo na mbeto me mbongo ezalaki te me yo ndoto nyonso lotaka bandoto utaka na multitude pe eza nzela oyo Nzambe pe alobelaka me utaka na multitude tuna Nzambe malamu siko tela mama bato akomi na AVC prophète okosongisa ye mobimba te église ekosongisa mama wana te mobimba mama wana ndenge atikali wana balukele solution bakende hôpital balukele solution bakende soki basala nini soki basala nini to baluka su solution batu misusu baya kosambela boni boye ko prophète asali makambo na ye atikali kobebisa vie ya mutu me kokende koye pa pasteur nde papa bakende kosambela siko yo sambela kakuna liloba Nzambe bateyaka yo omoni yango muke
malamu okende prophète a prophétiser nzoka ndeko prophétiser abomi yo ndeko boma tozala mayele eza normal te mwana na ngai ndenge obengaki ngai esika yo ozali kuna na Kinshasa bolemba te basali ya Nzambe bolobaki bokende so église te ya malamu bazali ya mabe Bible elobi tokoyeba bango na misala na bango tala misala wana ya mabe c'est vrai kweli oya bino mama bino nde mutu bokopesa sango mais Nzambe otosambelaka mama soka yebi na elika muta yebi na eloko te bokei na ye esika basali ya Nzambe ya solo bakobondela pona ye akuzonga makambo ebele ezosalama ebele bazokende na église ekoteya epa ya muninga na église ya muninga bengaki ye to ya sollicité na kwa koteya epai na yo nzoka nde ye asi akotaki bamaji na bango ndenge tozoyoka wabo kuna basengi nombre ya bato wana koluka ngo na kati église nete po ekoyebana akoluka kende koteya kote mususu kuna bato batikala kokufa après ye alekisi bango yo muto bengaki ye ozomona ka bato bazokende nzoka nde muto bengaki muto asali boye tokeba na bibenga tokeba na bikendela mokili ezokende oye lobama na Bible yango nde ezokokisama discernement nde eleki malamu nazokende pona koluka Nzambe nakende kosambela to nazokende kaka po bayebisanga makambo songolo pakala siko mama ozomona makambo ezwiye tangu susu kipe ezalaki balobelaki mutu mususu ye pe na motema ngaka lobe mutu wana balobaki kutu asandoki prophète wana kutu alobaki entel asalaka boye eza na bato bakotaki esika wana na mama wana ope bazopanza esango ke balobaki ne boye seki aza na misala mabe menzoka nde eza bongo te mama ayebaki likambu te tala muninga sikoyo atikali alobi tokende esika moko te bandeko eza pasi mpe mawa baprofete Nzambe aza na bomoi baprofete Nzambe aza na bomoi kotutaka tolo te ke yo po mokolo ezali na okende musika te me nakanisi na kokontinue likambo mosusu oyo bapesaki nga lisusu kaka ya baprofete Nzambe abomba biso mpe apesa biso mayele apambola moko na moko alandi émission oyo